Li Masonga Bruno. Mwana wana azali mwana ngai na boti. Ngai Bruno na boti. Mwana nanga. Ezalaki na ba année ba nona 6. Oui, nakendaka bitumba na este. Na nini nakendaka bitumba? Nakenda bitumba na depuis ba 1999. OK. Donc natika mona na ba 2 ans. Ba mikanda na nyonso kutu ya nini ya hôpital na ala inango. Mais là nakendaki na front. Place natika kango nde batumba kango. Donc na ba makamune nyonso ba ya ba naissance ba bilo nyonso. Mais malheureusement et bunga que date wana so akobotama ezala entre ba juin bon. Donc juin 1996. 1996. Na kendaka fond. L'air ba soda bazo kende kitona. Ngai na kendaka na sala na ba est kuna. Ba pepa ba pweti donc na bundi ba koto wana. Wana ko bundela mboka. Pona ko bundela mboka. Awa pe sango na famille na kufa. Na la pena na zamba pena. Ti na eko koma awa na kini na ba 2004 et le côté n'enga na bimana écran au pona loba pour na moni ke to eleki balobi les linges sales c'est la en famille. Très bien. Mais siko et makambo et comment na ba tribunal ndeni na to fandi na famille teto so ba oyo nyonso bazotia makambo moto bazopelisa moto baboma moto nga papa nenga monga yo na sa. Donc aux après les loyo moko aux charge makambo surtout olandela ngoti na papa na ye. OK. Na lingi na zo charge ya makambo nyonso wana. Pe na lingi nakutana na ye mo président Jibe. Abengela nga mama cadette aya wana. Po mama ngwa kimanga na mona tete. Mama soka zana posa makambo fo aluka na lu papa. Ngape na loba pe pona mwana wana. Ayo pe na loba pe loba pona nini tango yoki ke mwana koma na loba po mama aizolanga. Ajwa ba papa mususu po bakende alaksa bango mwana wana. Mema bango pa ya bokilo na ngai po ayibe pa jibe. Ayibe sabango ke papa mwana nde oyo mais ngai moko le papa mwana na zao mukolo moko te na kenda pa jibe mukolo moko te bo mais na yebi na mutu na ngai ke jibe bokilo na ngai c'est tout. Na yoka masolo pa bato nde loko na yoka masolo pa bato yoka nini ba yebi sanga ke jibe a pesa masanga na le raviola mwana pesa ambo po ba bomba makambo ndenge na yoka. Oui, na mona koko wana mukolo o na kendaka na kutana na ye o na asombela nga fata na mona koko wana mama ne loko ala mutema moto nde alongola kinga na mwana ona oloba nyonso nzamba za temo na oko seloni eloni na we so na za ko wela nde jibani wa mona ngapa na ye ngai lokuta mabete na yebi lote na yebi pe lo mogote soki ba makambo ebi magite ngana nga yeba ke ba makambo ezabo eboro. Likanisi no zali nini na makambo koleka na réseaux sociaux? Likanisi nange zabo mwana nanga brunette atika babiloko ya ba réseaux sociaux nga papa nenga mona zao musala musicien eza musala ya misala na bebele bozokenda bato na poto bozotika bango bozotika bosala vie mais moto ya boteli yo mwana ata mitema yango ya bino na mabe ezali mama Tatiana ena olijibe mpe na yo osala ye mapelisi moto oyo epuis na kote eloko moko moto apesi moto ya makasi ezali jibe mpe na te ezali mwana oyo ya jibe mpiana oyo azomwana ne apoto azomake bakofi azomake bawere azomake bato yango moni kanda wana bafungoli dosi ya mwana mwasi wana nana posanga na kokende poto na mwana nga na bokola mwana nga moko mwana nga paza na susi na ngai ana susi na ngai ndenge alakaki ngai pozalaka nga teke na makambo na omona oyo alakanga ngo te makambo ebaluki le nakomi mwana mabe pourtant na eti mabe nasala ete epuis ntango yo olaki moto osali baacte wana ya baacte ya mbeba baacte moko criminel na age ya 15 ans mwana wana matrice ne ezalaki nde nini abibisaki mutu ya mwana ya monene boye ndenge nini eloko ni badokter basali tu basauve vie ya mama na mwana pasi wana to césarien to kwa ya mibale soko otali mwana wana akozwa kola mwana ojida boti bana wana bayaka abandi wenge na age ya 9 ans nebati 15 ans azwi makambo na ye na jibe ejibe mpe abeti bete mewa alors tala yo moko nano
mwana age wana ekobisi ya monene posa ya njobi ya monene epuis jibe mpe na tala mbinga monene moluba ya pembe osala baacte wana mpo nini estce azalaki basi force eza ya bino koza kose respecte te na mabino ya pampam parce que jibe mpe na wana badanse nde bazalaki minene koma akei kokweya na mwa eloko ya mokie wana na age ya 15 ans neti lelo ezali okoya ni violence ezali contre le minier eloko paster kasi akotraki boloko yango wana elelo question pourrait dire epuis asuki na ye boye te abotisi ye abotisi na age nini. Contre l'inversion de valeur, l'intelligence au service de la nation. Napesi binombo te bandeko balandi. Ariako News Télévision pe John Ngefa TV2 lelo mokola lelo toeni awa mingi dossier et artiste musicien Jibe Mpiana ana lowa mopandi sango. Na latima puta lelo na émission oyo parce que pour na basusu ba omona ngo étrange parce que la plupart a ba émission na salara na prophète John Ngefa tozara toujours embillé na bon chic bon genre siko lelo na la maman zaïroise parce que tu ento lobela maramu ya ba maman il y a une vidéo esali buzz ya rosaranate ya mwana ntuka aleka ki epa ya mopandisa ngo Shadrach asali ba révélation sur relation na ye na papa chéri à qui la faute est-ce que la faute est à Jibe Mpiana to la faute ezali ya ba parents ya mwana ntuka parce que azaki na âge ya 15 ans azaki na mineur ezali parmi babiloko tobetaki mbela bandeko basusu na YouTube bandeko mosusu na TikTok sur l'affaire ya pasteur Cass oyo abalaki mineur. Est-ce qu'il faut continuer na makambo ya boye pona basusu balobi justice occasion yango ebongisa image na yango justice congolaise basusu balobi il faut Jibe Mpiana akende prison parce que oyo asali ezalaka erosuka wapi ekomi wapi tolobi to ya pa prophète John Ngefa photo sur la pembe na ebisaki bino 2024 ezali année ya solo la pembe beaucoup la kalosa nzambe aleki bango nyonso na makasi na nguya okumu masangelo ezonge epai ya tata moko te akokolambuka soki nzambe andimi te. Amen. Moi je crois Dieu akoka mpe na mokili mama Tatiana eloko ozoloba dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 10, il n'y a pas de nouveau sur la terre. Et on m'a kabou et le kioyo. Tolingi ete justice ça nous ça. Ça dit quoi justice réparaka. Et condamnaka pe réparaka. Parce que même aujourd'hui comme on a justice au bani ni famille balé boko no yokana. So bo yokanité on a justice au katolika mona. Mais toye ba ete état de droit. Ils ont accès de tout respecter la Constitution de la République, tout respecter Mibeko, tout respecter P-Batch. Ça dit quoi? Dans la Constitution, article 12, 1000 personnes est au-dessus de la loi. La loi, c'est pour tout le monde. C'est là qu'on a pour le bandi. Matondo mingi prophète John Ngefa, tout ça, le dossier ya viol mineur pour na basusu ndenge balobi soki vraiment état de droit et que ça mosana yango bo elongo bani. Balobi qu'il faut Jibe Mpiana akende prison parce que la petite azalaki na âge ya muke juste extrait beau peu sabiso na réalisation on se retrouve sur ça. Président banda osenga mona kutu na 7 mois. OK. Pesa nga mwana ngai mama na nga zali obokola. 7 mois. Ti osaki ba izo mona na 5 ans. Ngandi na zabo na za mama moboti. Maboti mwana nga na âge ya 15 ans. Pas ya kokena maternité. Non na posa mwana ngai naza vivante non na kufite
ndenge nini nga mama mwana naza envie koyoka kokende obokolela nga mwana donc naza digne te obokola mwana wana bongo nabotaki ndenge nini naza na posa presa tinda na ngai na mwana ngai tokenda poto nga moko nabokola mwana ngai po moto akolinga mwana nakoleka nga aza te na posa nga nakokende poto na mwana nga nabokola mwana nga moko mwana nga mpaza na susi na ngai ana susi na ngai ndenge alakaki ngai po azalaka nga teke na makambo na omona oyo alakanga yango te makambo ebaluki lelo nakomi mwana mabe pourtant nayebi mabe nasala ete nazosenga kaka mwana ngai po ezapesanga mwana ngai nakende poto na mwana ngai nabokola mwana ngai mwana ngai tanga baklase na poto atina mwana ngai na poto atina ngai na mwana ngai tokende ngai na mwana ngai nabokola mwana ngai nakipaka makambo ya muziki ya président te nakendaka répétition te nakendaka ni concert na ye natika nakenda kobina eza mosala ngai na otika yango te bokulaka oyoki makambo mwana wana alobi baaccusation na ye sur jibe mpiana bazolinga kopesa ye mwana te jibe alakaki ete baotinda ye na mwana na poto e apres atangi na bakomba ba mama Agnès na kati ekoti point de vue na yo ezali bon mama omoni nakopesa no mpenza jibe mpiana foti makasi mpenza te me aza na mbeba parce que ezalaka nde mbeba na euti wapi me mbeba euti ndenge na age ya 14 ans 15 ans mwana na botisi ye nakotuna motuna jibe akangaki ye na makasi akamati bilamba atie na monoko po aloba te asala makambo wana ou bien volonté ya mwana mwasi wana po amonaki jibe aza star ya mibale soki otali mwana wana akozwa kola mwana ojibe aboti nakasi tozali ngai na lawa ngai na moto nasali anthropologie natalaka mwana moko ya mwasi akotaki na ngai na ndako awa azali kamarade ya mwana na ngai ya mwasi ntango azali koleka liboso na ngai navandaki awa namonaki mere na yo atake moboti atake mwasi tala mwana ndenge na bilamba oyo azoleka liboso ya papa ya bato alors ngai en tant que pasteur en tant que prophète deye nasungaki motema na yo osepelaki na yango te parce que eza mabaku alors soki ozali papa ya zoba okosala nini okokweya na yango parce que toi tu as vu à tes yeux et moi je te regardais ça dit quoi bana wana bayaka abandi wenge na age ya 9 ans nebati 15 ans azwi makambo na ye na jibe ejibe mpe abeti beteme wa siko ekomaki na beteme wa yango na ndenge nini na façon nini nazoyeba esika wana te mama est-ce que dossier wana ezali ya solo ou bien bazokosa jibe epia na makambo po ete jibe asomela bango lopango adedomage bango ngai nazoyeba te po komona mwana mwasi wana mama nalandaki oyebi Jean 14:6 elobi je suis le chemin la vie et la vérité Jésus nalandaki mwana moko ya mwasi azali epai ya pasteur Dodi alobi biso baka baviolaka biso biso mpe toviolaka bavie sandraline abi tokotelaka bango na bachambre alaka na hotel toviolaka mpe bango alors tala yo moko nano mwana ya age wana ekobisi ya monene posa ya njobi ya monene epuis jibe mpe na tala mbinga monene moluba ya pembe kosala baacte wana mpo nani estce azalaki basi natuni eske azalaki basi na qualité ne tala bandeko na nga basi basambusaka mpe basi bamatisaka bato la charité bino donoko basi baswa meme luka eloko oyo eza bato na bamoni mene bimi me bato na bato oyo eza mpe eloko ya sika te ke na eloko oyo akoki kosambusa vi na yo ekoti te na bana na yo famille na yo bana ezo comprendre yango aujourd'hui on peut comprendre que même badanse oyo badanseuse na biso babinaka mpe ebebisaka bino mitu mais effectivement danse wana ezali na Jacques chapitre 3 14 à 15 cette intelligence ou cette danse n'est plus de très haut il est charnel physique et diabolique mwana moke azosalaka mangadi pakapaka pokola pakapaka nzo mobali azali faible mobali aza kola nyoko babenge cobra azolokalize place ya kobeta venin oyo akorécupere alors faute mibali ezalaka wana faute eza ya bino boza kose respecte te na mabino ya pampamba parce que jina pia na wana badanseuse bazalaki minene komaka kokweya na mwa eloko ya moke wana na age ya 15 ans neti lelo
ezali okola ni violence ezali contre les minières eloko pasteur kasi akotre iboloko yango wana elelo question on pourrait dire et puis asuki na ye boye te abotisi ye abotisa na age nini botango yo obotisi mais mwana na obi mwana azalaka epa na bango bazo privé ya mwana na ye te balobi mwana ana ti ya kopola entre temps ezalaka te azokopekisa désir ya mama komona mwana na ye eloko eleki mama na mwana na ye na esengo eza te mama tata nayoki alors aza kopekisa poto bosuma lopango biloko nyonso yamema mona mwana na ye akokisa yango tema epuis ntango yo olaki moto osali baacte wana ye baacte ya mbeba baacte moko criminel na age ya 15 ans mwana wana matrice ne ezalaki ndenge nini abibisaki mutu ya mwana ya monene boye ndenge nini eloko li badoktere basali tu basauve vie ya mama na mwana pasi wana to césarien to kwa moto afutaki mbongo wana te jibe pena te jibe piano ndeni mwana abotami mosala ya musicien eza mosala ya misala mabe ebele bozokenda bato na poto bozotika bango bozotika bosala vie me moto aboteli yo mwana ata mitema yango ya bino ya mabe ezali mama tatiana eloko li jibe mpe na yo osala ye apesi moto oyo epuis na kote eloko moko moto apesi moto ya makasi ezali jibe pena te ezali mwana oyo ya jibe mpiana oyo mwana ne apoto azomake bakofi azomake bawere azomake bato yango moni kanda wana bafungoli dossier ya mwana mwasi wana bana dossier mwana mwasi junior elati ye kofinga fali kofinga fere banini nde elati jibe motalukaka makambo te jibe aza misemo okalme nde mwana mpona yo napa ngambo mosusu to mosusu bapesi mo eloko tala omoni kofi azali prêtre kofi ayebi aza légende kofi alobaka eloko moko na fali keba olingo pwana nde na mbele ngo tobola ngai kozongela yo tosuka lelo fali amemaki bajournaliste bakende kuna basuka woni bapanda kofinga fali ozomona kofi aza likolo moto abimisi biloko nyonso balokipele badossier ezali junior jibe parce que azofinga fere azofinga nani azopesa pere na bino yombo bakobouge mwana mwasi wana babouge ye yo okendeke poto te mwana otalaka te kisisa mboka songisongi kisisa mboka ya betene wa ebimi est ce que ozo comprendre yo ofandaka kaka boye baningi botika ngo na poto boye na boye zoba yo binde otala mwana oboti te dayala aluka na miniere adedomage yo sikoyo famille osani mwasi akosani mwa 3 mibale yango 4 mibale yango oyo yamonaka te afungwami nde omoni mwana moto asali papa na makambo oyo to edika mpe bana biso toboti na bilobaloba parce que ekoki kokotela biso na ndenge ya mabe alors jibe soki oprometaki mwana wana lopango na ebele ya mbongo oyo ozwi kote wana na kote ya bana no apesa mbongo ebele na ocomprendre te parce que jibe mpiana amemi badanseuse ne nyonso atiki bango na état mais amemai mwana mwasi wana mpona awa notika ye mpe abosana na ye mpe me alingala eloko moko te mwana ntsuka yango asalaki jibe yango eloko te parce que mwana ntsuka abotele mwana richesse eleki mwana eza te omoni nyonso ezanga jibe ezali bolingo aza na bolingo mpe mwana wana tandiki kaka asakana na ye abotisa ye epuis abetaki makembese manzomi mbala moko te abetaki plusieurs fois azwaki bine babete me uwe ya grave ozomona yango omoni ekomeli biso lelo tozoloba yango wana ekomeli biso yango wana jibe ifale azwa na sagesse aza na intelligence ntango amonaki likambo esalaki eloko ya liboso il faut abimisa mwasi oyo na Congo démocratique na ye na mwana akotika mwana États-Unis d'Amérique est ce que jibe azangaka mbo jibe c'est patron asalaki yango te mpona badatezo ya papa magoti ya bango atiki bango ayebi te natikaki bango yango mwasi mpe amoni ngai naboteli mwana lopango nana lopango te mbongo te bapekisaka na otala mwana nanga akoti na media alors ezali bato oyo batindiki kotindika ezali mwana ntsuka te mais quelque part aussi à salir image ya jibe mais jibe bien na image na sali des fois te eza très bien sali et puis n'a pas aussi la valeur ma mwana wana 15 ans bato tu 15 ans mwana wana aza na valeur te asali image ya jibe bien na makasa na valeur te parce que bisala asala eleki oyebi Galate 6 7 8 elobi on ne se moque pas avec Dieu c'est que l'homme aura semé il moissonnera maman bino basi bobotaka biso bino basi bomesa so mabele soki ozolela na tolo na oyo yo obeti kota fumangani yo na lelo te lobi kozo faut négocier avec les femmes lelo yango réputation ebebi
na bana JB oui bana gouvernement lelo na ba place minere na DG na banane na baminda tout bazonga moi petit moko moké moi mwana moko moké boye azo sali penda grand prêtre lokola JB Piano ça dit quoi ça dit soni et puis ce qui justice lelo ezali équitable parce que c'est la justice qui élève une nation article 12 à conseil lobby lelo casse très puissant homme fort aza kuna na prison. Alors, quel est le roi de procureur général de la République? Le roi de la procureur, c'est lui qui cherche les infractions. Tout ça, il y a une casse, il y a une casse, il y a une chaîne, la télévision, quand ça va en prison. Alors, justice, ils allaient égaux, ils allaient pour la race, pour école, et ça, la moussana. Très bien. Justice, c'est ça, moussana, parce que, pour comprendre, biso, tout ça, l'émission, on a des conditions, moko, l'otini, qui est là, qui est kokenda, et la rarabiso. Non, kokenda, n'est un groupe électrogène, tu as fait un bon côté. Groupe 4. Groupe 4 est sans citer, moi, les autres, alors, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour comprendre, biso, mesdames et messieurs, toujours travailler dans condition, moko, naibisabino, vraiment. Prophète John Gefa, to vandi karanakati ya dossier, bo aider prophète John Gefa, na moi, mon pépé, pambate, ya ko supporter, penza molunge oyo bo elongo banité. Prophète John Gefa, to zongi karanakati ya dossier yango. Wapi esika oyo par ya famille zo par ya famille par la famille omoni famille liboso tango likambo esalemaki elukaki pe parce que Kofi ayima nzembo boye mwana mokonzi akotaka boloko te nzala pe ekotaka na ndako ya mokonzi te tomonaki mwana mokonzi ndeko mokonzi héritier bakomi na porte ya makala héritier azongi tomonaki kamere balongwani ekuna na kati ya porte ya makala famille ya mokonzi mwana mokonzi bokoko ekosa yango te ya mibale tango etaso mwana mokonzi akota boloko te c'est-à-dire est-ce que vous connaissez Fachi vous connaissez Fachi ngobila yo yebi yo moko nema ezotambola alors pare ya famille balobaki pe bayebaki moto nini oyo bana faire na ye. Ça dit quoi? JB Piano c'est un patron de Wenge Musique à BCBG. JB Piano sali ba makambo ebele awa. Et puis a dû sous chance nini bana na ye caméra adopté bango et puis bazui mbongo ebele pas Vital Kamerhe comme ministre économie tout ça l'homme puissant. Yami balé famille ça qui Hébreux 12-14 chercher la paix avec tous. La paix wana bazali na ba contrat ba signaki. Ecclésiaste 5 verset 3 dit soko sali contrat na ba il faut kokisa. So kokisi te nzambe akopesa kilikili na bomoi na yo tala nzambe akopesa kilikili soki JB Piano soki mbongo mwa bino pendo bino bikumisa ela mbongo normal mbongo kele pa ya satan to pa mami watata ti wat mbongo ya bien mama ta onena yo mandenge na mbongo eloko ali boso famille Romains 3:10 abenge fa na ile verset biblique na kolemsa famille wana personne n'est juste devant Dieu. Ceux qui ne savent pas qu'il y a 4 verset 6 par l'ignorance. D'accord, tu as moi na boye. Est-ce que tu as pensé qu'il y a un moment? Ah, tout est possible, hein? Tout est possible. Tout est possible. Il y a des bossa bon, ça $50,000 à moyo pour le canal Lopang. Il y a mi balé. Azana makila banananga. Moi je suis abotenga moi. Donc moi na suga JB. Moi na suga JB ko abi azana makila ya banananga. Pona rabo matrasi oyo mbongo ngwa bino ya nini penza mbongo ngwa bino banda ko bina banda biteko banda banini mbongo ngwa bino okufubele lo gouvernement kundaka bino biso okuvina na kunda biso na kunda biso pe loko pe makaso bosali awa izabi tumezo buna Rwanda tozo kata bozo bimsata mingongo te akamati lisusu bia vient za combien séjour combien alongoli lié na mwana wana alokeli bango mbongo na poto ndako na poto adota bo mama ndeko boye sika débrouiller vina yo mais makambo supporter moi nanga $50,000 yo kasi makambo ko bien ba conseil mabe asana ba conseil mabe bien osale loko te mwana mobola mobola betaka mbonda mboke bini attention osale loko te na famille songolo lelo tana dele mita lolaka ya télévision ezali nde suke bimi pa Shadrach esika tatano sango azwi yango ba Jérémie bazwi yango okimba bazwi yango JB Piano azali susu na valeur ça fait quoi j'étais sur comment t'as dit kambo
soki toolanda na video wana mwana ntuka akokotisa mpe kombo mama Agnès alobi ke bango bazopermettre ye te ke amona mwana wana mama Agnès nani mama aboti Jibe Mpiana mama Agnès koko na ye soki asali baotia mwana ya libulu na trou yoka soki kotala mwana wana ya kosala kozwa mwana okende yango bamama opesaka toli malamu na bana maman, une femme est sage, Proverbe 14, verset 1 à dire, une femme sage bâtit sa maison, une femme est sage, ça dispose de ses propres mains. Tant qu'on n'est pas inaye, pas ya koko naye, à protéger, et là, quand il faut koko aluka, appelle ça kimia, entre moi na wana, parce que, tant qu'on est na TV, à ce qu'on a secret à Bumba Jibete, à cause de ma camonnion, so Jiba Salaye. Na banzela pelengendu na banzela ya poloso na banzela ya nini nyonso ya mukwege moko témoin mwana wana akobimisa yango ekozala bien te na valeur obiso to pesa ka Jibe Mpiana moto ya douceur alors il n'est pas agressif ce monsieur là ava moto aluka ba dialogue na ebita vous tellement ba pesa kat na ngoni mama bebisi mama ko gérer problème makatso ka mosa na ba Jibe yakao yo kasi mama ya Félix Tshisekedi mama ngoko mwenani mama Marthe ako lingatika président Tshisekedi na kata difficulté so akili kama ya Tshisekedi yakao mwana tala boyboya wa boitela ndabo poto sauver le corps et donc devoir mama na ko sala ngo mama pe apelisi moto mwana na ngae tana kana maternité na simbaki libende na pusaki mwana yo mama nyeso zaki te ominganga basala nga ko tobolanga batonga na ko tiaka misabio zaki te ba misamuta mwana mais tokena guerre fuami tokena guerre siko total nga pene na mbongo te mais population batimana ngai lelo nazo bisao toutes les mamans ya Congo démocratique basima mwana wana même yo mama Tatiana lelo lati liputa na kanda hotelemi pour moi c'est alingaka te ke o toucher moninga mwasi ata mukete mais qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que basusu bazo confondre ki maman Tatiana ya leki ya Jibe Mpiana mwana Dimbabo maman na Banda na mambwana eza makambo Dimbabo me lobe côté mopandi sango parce que total ba effet est-ce que dialogue yango lisusu ekosalema mais soki salema ozo na secrétaire on peut procurer mosana chez lui cherche des infractions likama munene wana mwana 15 ans oyo botisi ye mineur peut promettre ko kisi yango te Jibe Mpiana au risquer prison. Mais la seule façon pour nous sauver l'image de Jibe pour nous examiner. Pour le moment, moi, je sais qu'il y a une solution. Pour le moment, au moins, il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un conseil. Et puis, il y a un Tatiana, il y a un patron plus que le président de la République. Il y a un premier ministre. Il y a un moi, je ne vais pas comprendre. Na comprendre bango te basungaka ba continuer bango te pour le moment et là Jibe Mpiana ko sala sikoyo pona aboma moto oyo e boso mama Tatiana sango aluka mosali na Nzambe moko crédible asala négociation yo na kati na bokuku tanga ko luka ye basoloni mosali na Nzambe akokende kuna epai ya Jibe Mpiana la famille wana ya mwasi akotanga mokanda na Nzambe na Matthieu 18 et 21 batuni yesu kolimisa moto bolimisa bato tusa mona sama mibale alobi mama na mokilo tozana yango moto moko azali sembo azate mokanda na Nzambe elobi boye na kati na mokanda Romains 3:10 personnes juste devant Dieu. Maman na saki mabe. Asaki mabe. Yo anti ba olimbisa Jibe. Pona ba verser non. Non, akolimbisa sima makambo mbongo sa makambo. Sima nango bona ndimi ona yesi koyo na ko joye boluka lupango to sombela. Po ya mwana. Mais koluka ka eleka peka na média. Non, koleka média te biloko mosusu passer la côte lokola biso bangefa e koleka média te. Ya mibale na zopesa bopesanga passeport na ye non ya mwa so na mwa likambo te. Parce que moi, on a une bonne vie, on a place bien. Passeport, on a un visa, on a un mikili. Il y a mis ça tout. Parce que Jibe Mpiana pas payé ça, moi, on a un visa. Moi, il y a mis ça tout, alors tout ça, on a l'amiable. Et puis, on a ça, moi, on a un côté sur la médiate.
tout le monde a déclaration dans l'hôtel, le Camboté n'était calme. Mais si mon ana les canaux médias, certainement que vie n'est pas en moussou, ils ont malade. T'es vie à malade, on bateau va pousser, et tant que moi, j'ai bien fait la zone finale, bah, gaulois. Azo manquant ba Kofi Olomide. Azo manquant ba Sokoko. Baza capable de s'appeler misolo, ba attaquer dossier pour pas déstabiliser. Hein? Monde à monde ngouma. Hein? Hein? L'homme est naturellement bon, c'est la société qui est mauvais. Hein? Celui qui sont les quais de l'homme, c'est Dieu seul qu'on est. Ah, t'as dossier, mon gars, t'as la caboye. Papa, dossier même 20 et que de bah la mousse est dossier. Et puis, va financer moi, si on a. Bah, on te caille de moi, ça, on va chadrer au filet, à ça financer. Notamment, la $2 000, 3 000, 4 000, on a 4 000. Mais ça, dossier pour 100 000, bon, bah, bête, j'y vais bien, alors on dit, bête, mais où? Donc, on a le gouvernement pour voir les bêtes, mais monsieur Bangefa. Et là, ça, on a j'y vais bien, à ce qu'on ils ont eu le call à Ephésiens 5, verset 14, à la mouka. À la mouka, na pongi. Parce que au moins, maman t'attendait au sango, Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 à 2, elle a dit, la bonne réputation comme un parfait de bonne modèle. Parce qu'on a une bonne réputation, hein? Ce que baby boy, il va recevoir, j'y pia na pembe na yena, pembe mounene, na moluba na yoana. Je ne suis pas tribalisme, mais na lobi, azapé moluba, ngape la zalita, tout cas, bichi. Ande konaye, hein? Hein? Bah, comment on a dit, talabne, bango bazalaka. Bah, tamite, mamabe, bah, kota. Mais, bah, on récupérer, on même, na, côté politique. Hein? Bah, on récupère, ni les communes, moyens politiques. Bah, on récupérer, hein? Bino, li kama mounene, voilà, Kofi Olomide, oya, jibe, bosali, nin. Voilà. Oya, Richie, sage, bosali, nin. Hein? C'est ça le problème, c'est danger zawana. Hein? Danger zawana. Parce que ngai, nana, mawana, jibe, pia, na mingi. Parce que je connais le monsieur. Azam moto ya paix, azam moto ya alingi tranquillité. Hein? À contre la bilo qu'on a témé, bala mousse dossier ko la mousse. À cause ya mwana na ye. Oya zo finira ba Kofi, oya finira ba Sokoko, oya zo finga ka faire golo. Donc faire golo nga sala ba ngoni nga na ebiti. Ngo bala mousse ye. Merci beaucoup. Prophète John Ngefa tokoli ki ate tokangi libuke wana kasi to comprendre eloko moko ke na dossier jibe soki eboti bongo ezali par rapport ya ndenge ba insulte ezoleka mingi na part ya Junior piana yango esali ke basala bongo. Est-ce que mwana kofinga bena babote? Mwana naza edike. Pour moi mwana ngai Rebecca fingi papa tel kati ata ke na ko blâmer quel que soit bali ministre. Ngazo éducation wana te. Hein? Que dit la Bible dans Ephésiens 6, verset 1 à 2? Moi, la pauvre mère mokili. Tout ça, maman, nana tout na yo. Hein? Mon beko liboso nzambe apesi yango. Pour où mera? Tant moi na Kofi ba ko tele papa na ye, Gigiston. Biso nyos to tele maki. Nana lo bakelo ko na te. Hein? To tele maki Gigiston. Hein? Tele Gigiston. Gigiston, to Gigiston, ngana ebitika Gigiston. Gigiston to tele maki. Gigiston. Ngabi Gigiston. Gigiston de téléméla qui est malgré ma mise dans Kofi motaboti yo autant ba verset biblique na moyen na Kofi na poto ba otambola te ba otambola ba sola te bazongani ba bible na temba bazoyo kana mwana wana azofinga jibe pia na papa na ite azofinga papa ya bato mususu hein bible bina biso na kati na mokana Romains 12 verset 17 à 18 à mwana vengeance à mwana rétribution ezongi dit hein yo si mwana wana na 20 yale na 25 ans plus 15 ans, 10 ans, bah la mousse de la mouka. Hein? Je pense pas on va dans le sujet, bah tombongo. Hein, maman Tatiana. Hein? Bah trompe là, bah zui, di bah belle là, yo, asimaki moi si moi journaliste, et qui mou la bonne. Infraction explique la raté, et qui mou la bonne, bah la moussango. Hein? T'as banga bébé sa carrière à JB. Hein? T'as né bah sali JB boye. Et puis bah sali JB mon côté et longo na banana. Hein? Zambia à côté à JB, hein? Parce que ceux qui étaient vraiment dans la réputation à Kaïk, tu as vu tout le musicien Moussa Labino. Mais bon, quand même, vous avez danseuse Labino, oh, il y a moi Mikolo. Mais là-bas, à 14 ans, 15 ans, vous avez invité. Ok, plus loin. Hein? Dans le bête, il y a un Makembe, il fallait souka, ou à la sazine. Au zemi, si elle est sous. Hein? Mais les épreuves sont là, au chapitre de Chisit. Hein? Pour bien le Cambo, tu étais là, président de la MSA du Cambo. Tant que vous avez la course du président, hein? La présence de l'Élan. Hein? Et puis vous avez marié, on a bâti dans les écopistes, les œuvres de la chair, Galates 5, verset 19.
ozali na mari na bibaka te ya alliance na kati ya babaki na bino tala misa bozo sala on dit que Bida a une raison bango tu ndenge mo bango tu ndenge mo moto a raison azala te mama mwasi ya malonga akufaka elongo na bana na ye mobali moko na vie moto akosala azali sérieux ozalaka na yo azalaka te moto akosala te mama Tatiana je te dis nazo biso ya solo moneke sango na abimaka te asalaka ata na bamoi mwasi mosu akoloba mobali na ngai mpenza nakomela tika miso kotobuka osali boni yo ya solo mobali na ngai mpenza sorti mosala avandi asalaka makambo ya moi na ba 12 heures na barestaurant bana mingi babotama na 12 heures na 13 heures okosuka basabota bana soko bakufa bana wana babimi abota bango ngoni beteme uwa biloko beteme 12 fois 12 12 fois 12 beteme ezali nde yaya ya poloso yaya ya pelengendu alors suka na yango eza nde beteme uwa oyoki osimbi mutu donc mibali baza bato ya beteme uwa nalobi mobali moko oyo aza sérieux na monde aza te napesa exemple namonaki cardinal Etiao azalaki archevêque métropolitain Mbandaka il était exemplaire azalaki modèle modéré okomoi na mwasi te mais mosala etu moto akufaki 4 bana babimaki moko azalaki beau-frère na biso et tout le monde était étonné abotaki ngongani soki monseigneur so azosala makambo pe bino botikali mibali ya français ebele je voyage beaucoup bana tu bamokili momo okamwana te kanga motema tala bana na yo mais nazo biso ya solo libala bana parce que sokangi motema to ovivre mobali te mobali moko azali normal aza te mama na ngai bapaster oyo bana deuxième fois basangani mama azali bazobetanga na kembese pembeni kana église mama akufi ala remplacer mama na komi na motema ezosambelaka nzambe esima motema ozoka suka so nakomi na mbongo ebele mokili ekomema ngai mpo lokola parce que je n'ai pas d'argent bapaster ebele ozomona mineyebaka fidélité mobali na mpiaka te non fidélité mobali ntanga na aza mpiaka akose soumettre na yo mama soki oyebisi ete vanda awa atala bana akotala bana nakeye elamba fufu akolambela fufu omela bongo esi basani soki azwi kaka la bosala na yo yo mpe na tourne ozwi beteme yo ozwi mpe beteme uwa oyo ya solo nini yango soki obi nakei na nga osala nga loko nini asala du moyen na bakonzi ba premier ministre baministre ya défense ya santé awa nyonso oyo baprésident bango nyonso okabila tomonaka lokuta na yo soki akendeke bavoyage partout partout atalaka na ye osongolo azobeta bango beteme wa ok mais mobali mwasi abebaka na fidélité mobali mwasi soki alingi mobali na ye parce que biso mibali touti na nzoto basi boti na nzoto na biso na bino botaka biso mais soki yo bebisi te mama akozala fidèle ata moto ali na bamilliard abi te azalaka na mobali na nga mais mobali te mpe mobali atondaka te mobali atondaka te tala moto ka jibe piana monene kitoko oyo azala na yango omoni mobali olobi nzambe abongisi tala mwana wana azotala wana na mwa suki atie tala abanda kosimba mopende wapi mopende yango abanda kosimba loboko wapi po mwasi mpe azala soki osimbi boyoki mpenza esala lembo te gu na ye te wana te mama mikuwa miupu wana kobuka mokuwa pamba azwa makambo po justice okoma luka bato na makambo ozali na mwasi akoti bi azonga handicapé bakangi oyo olandi kasi oyebi te bato ebe balanda kasi ozomona mais ça dit quoi mibali nayebi phénomène nzambe asala mibali te phénomène nzambe asala mibali mama Tatiana nayebi te tous les politiciens ozomona bango wana bato ya beteme wa bapastere tu ozomona bango ozomona awa bato te bato ya beteme wa alors likambo yaka lokola ekoti tokosenga kaka na famille nyonso mibale toyokana mpo elekana na bareseau sociaux boye namoni ezali mpenza catastrophe mais esika jibi mpe navandi kuna nayebi nini aza te
So, dans un numéro, on a bien dit président, c'est les prophètes du peuple qui t'appellent. Les Cambos, je vais sérieux. Donc, on ne sait pas ce que Bato va côté. Bato va so côté, belé. Mais on a bangaka, bah, journaliste, le col à l'Endele, sur la Zuli Cambo. La bangaka tatano, strango, champion des champions. Bah, ça d'ailleurs, bah, bana. La bangaka, moussoni, bah, Jérémy, l'ouemba, biloba, loba. Alors, so, bah, simbi, eloko, ah, on a pété. Na bangaka yango, na bangaka bato, la makasi. Mais oui, hein. Pas même nga na renégocier na bino. Pas nga na renégocier beta tiana likambo. Na koya biso beta tala mutu na nga awa. Na mutu tala likambo za boy. Na pote pa lende. Na pas Jérémy. Oya se goya. Lokola zimai boaki na mokonga koba. Pam. Mais lelo yi na kondimi na. Na pesa exemple. Likamba fere bimiao. Nana ninga ife. Abomi gola, sali boye, faire ndokie, ozala ki mama na kati ya terrain. Ngefa adui dossier na maboko. Papa na laver pont. Donc ça de matin, on a attendu si bato na laver pont. Mais nazaki associé na. Na bi meta li kamboza na potimbango e pas Jérémy, bo Jérémy bilobalo. Na ke palende. To pandisi maso. Force l'équipe bato na tangi bango na Congo ezate. Ozomona Yami bala so yami bale. Likambo ya vaseline. Na soy. Tuwe soy ça. Na yoki yango na ye. Na otala bia Mike mutuna ko takide. Na simbi dossier ekende wa. Yami sato ya majabu. Force ya mutango ya majabu. Majabu na simbi nye. Sadi ko Congo, na ba lobeli. O soki likambo ezali abutuki. Ngai mama Tatiana, il faut tout soutenir faible. Ozomona pona siko mama mwana wana zali faible. Il faut tout soutenir. Mais pona ngai siko na jibe piana. Non, nyana zaka nga zali faible. Faut nga soutenir. To yoka na pas dialogue. Et là on legi dialogue tata. Très bien. Merci beaucoup prophète John Gefa. Tokomi na suka ya émission na biso po teto kanga to yoki te bafundi ngobila kenda kilelo. Te lobby à Okende na 14h. Et à lobby jeudi. 30, oui. Okuma kuna. Otika ngobila. Otika ngobila. Autre chose aussi, bazola sa baron. Pour monde baron pour comme kitoko, hein. Je comprends ça. Bungume sa ko sala yango. Mama tata. Na labi ezela nano. Ngobila longoli batu na misala. Ngobila longoli nani? Ba maman o babetela ki je koko mama. Non, c'est pas un très bango que c'est là que nous va faire gouvernement falsika. Hein? Ma ben ngobila sa ndengini. Azongisi ba maman. Na lobi président Tshisekedi. Alors ça gouvernement. C'est là que normal. So amoni gouvernement pour simbate. Et là côté na misala, kele na nguma partout autant mon kati nango. Na ibelo ko ni crime ngobila sala na mboko Kongo zate. Bolingi bofuta ngobila. Merci ba pesa na moi. Ngobila bomu Kinshasa. Mama Belge bazalaka batika Kinshasa nani? Belgique ekolonisa biso awa. Tangelanga eloko nini? Qu'est-ce que Kimbuta a fait? Kimbuta fa nini? Kimbuta azalaki un vrai Kinois. Ayebaki ba Kinois, ayebaki Kinshasa. Ya osakanati. C'est vrai que Kimbuta la foule est comme c'est plus que même Kimbuta. Entre nous. Oui. Tout le babo solo tango la biso le ba maman Pierre. To banga nzambe. Oui. Somme 111 verset 19. Wa mosala nzambe. Kimbuta aye awa. Na mona ka kombesa bato na mokila kila. Kimbuta na bien fait. Kinois lobela koni. Ah oui. Siko bato ba diriger mboko ba diriger avec kino. Ayebaki soko taki sasa lelo na Kimbuta. Na tuni yango bila bomi. Ngana za pona Kimbuta keloko Kimbuta parce que Kimbuta sa banzela combien ça non. Bango nyonso babomaki. Banzela nini oyo Kimbuta sala. Côté ya pasteur oyo église esila raté wana kombone nani. Sonika futa. Côté na wana na nzela na mika babenga ngoni sendwe sika role ya bugumese komi wana okotia zolo siko role ya bugumese nini na kolela na uti kozwa typhoid kande na leka bona lodi yo typhoid to sai chentete typhoid po moyo yo typhoid siko role nini ya gouverneur role nini ya bugumese
13 ans. Alors ça va nzela kene na nguma siko mona ba créaka ba entreprise na bango privé. Ba monitor moko boy ba salisa batu misala ta appel d'offre mo esale mate. Engagé bana ebele bakanga sa inoni. Boko kola lolo. Ok, akokende akobima ene lokote. O ba détruire ba 144 millions de dollars bokanga bango. Yango bozolanda. O ba détruire 58 millions yango ba bolimbo wa etaka ngobila. Bino na ngobila sa bino nini? Abomela bino na nini? Hein? Bino ka ngobila. Osa ngobila kwa akufi bokolia ye. Bandoki. Entre vous bandoki okende kozonga ngobila bino ka ngobila. Ngobila premier ministre. Ngobila za ministre. Ngobila za gouverneur. Ngobila za gouverneur. Hein? Ngobila za likola ministre moko te. Akokanga c'est parce que elle habite le kuta le koso bandoki. Bongo fute monnaie de singe. OK? Na moto tabunisa ngobila kwa yaka. Omoni Jekoko à Zuiville, à Saliba rond-point, à Bongisi rond-point Gambela, à Bongisi rond-point Mileri, Nani Touni Bakesi. $1 million. Moi, Mbalouana Loba qui révélation à $1 million. C'est-à-dire que, bah, créer là qui Jekoko a créé. À tellement qui a Loba qui, hôtel de ville, à Zana Mbongo, on a $500 000. Ou à ça, une salle. Monsieur le vice-gouverneur. Yozo bongisa ba rond-point ozotala ba balabala te. Omoni Mileri esika eloko wana te. Kotia conflit entre ba moto na moto bazali. Malamu kutu ata Jekoko kengobila parce que Jekoko na moni rond-point Gambela. Jekoko nzamba pa. Manga bugumesa ko sala yango. Tala rond-point Gambela na bugumesa ko sala yango. Que Dieu vous bénisse. Oui, ça ngobila sali yao. Plus que le ministre. Ministre na hotel ma misango bila sana vile Kinshasa. IGF kota na président. IGF akota. Kota tin église Ngefa. Aya, akuta. Et pas l'église Ngefa. Akuta na bete mewa. Na sanga loko. Gouvernement sanga loko. Aya, nenga kota kile ozonga. Aya na. Ah mama, donc la guerre tout que ba conflit beaucoup inutile. Les pays s'engraisser. Hein? Pays tout que no biloko wana. Hein? So to lingi peto tout que no ba biloko totala. Goma ngo wana. Menace. Partout, mabe. Hein? Ba conflit dans créé pour les alliés mabe koleka. Nana ndimaki de lo motoloko la président ex-président Seni de la comme rebelle. Personne hein? Menga la tuni azoki mbongo ngo wapi? Mbongo azoki kana awa kaka na makambo sa élection. Et on mbongo ya biso ko mabiso. Ce sont des gens condamnés. Mais peut-être ngobla tranquille, il est congolais de père et de mère et puis azali mwana kin. Hein? Ngobla kolokin, boti calme. Hein? Et puis, nous avons dit que nous avons prié à Okende à Ozonga parce qu'il y a des Bandeko Balandi Ariako News Télévision, John Gefa TV 2, pour comprendre le mot. Ici, chez nous au Congo, nous tous sommes salana mute, bazala kana bandenge moko bout. Une fois, au PC responsabilité, songolo pakala, détournement et bandit. Bandeko. Tozwa batu oyo, nano basalate, ba mekape no kosala. Nous avons nos frères, nos sœurs, bazakuna libanda ya mboka, bazotanga pourquoi, kelasi o batangi, ba diplôme evandi na bandaku, ba misusu kutu baza au service ya mindele, nzoka nde mayele wana ba oko ya nango awa. Tala likamba rétro commission. Un président qui nous dit que rétro commission eza corps pas na. Tika makambo président na guerre, tika makambo wana ba rétro comme ça na guerre, tika makambo wana. Bobeta pe maboko, mais on t'avoue. On te peut avouer aussi. Avant la guerre, merci na bino nyonso bandeko balandi. Guerre eza ye mote guerre ya na Congo biso nyonso to na passe. Mais tout pour moi. Biso na 4 na mokano na proverbe 12 verset 10. La haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Pour le moment, tout ce que nous avons bikambo ngobila kana cour de cassation, ngobila sali boy président boy batika. OK. To sala nyonso en même moment. Ouais, en même moment la guerre. Ba benga na biso akasi. Hein? Hein? Mais nous sommes en guerre par le monde entier. Les pays sont envahis par les agresseurs. Qui sont les grands agresseurs maintenant? Ce sont les Occidentaux, les Américains, les Français, les Burundais. Pas des Burundais, mais les Rwandais. Même nos frères américains. Grand merci na ba Congolais, merci na ba partenaire à Maman Tatiana na Tondi Bino Botondi, merci na Prophète John Gefa, merci également na Roger Mangwanda depuis Paris, merci na Antonio Thierry, merci na ba Congolais, ba beaucoup na surtout na Brazzaville, na moi bande ba Brazzaville et belé, ba komi siko ko benga Maman Tatiana, Prophète John Gefa na ko mo ngambo na ko mo ngambo Brazza ko
Maman Emily Nzemba, tous peuple maman Likelimba. Papa Sassou, papa Tchombe. Tozoya Brazzaville, Tozoya Namoni, invitation, la vie est tellement ébélée. Tozoya Brazzaville, Tozoya Tosso, la bino vraiment prompt rétablissement à mon boss. Merci Nabandero Nyonso, Beboula Narabiso Tongo Midi pourquoi un grand merci na Claude Njimbi. Merci na Chanti Vambanu de Bundes. Prophète John Gefa numéro contact na ba autant msu baza na ba problème ba boto ba ma pangu ba na makamba na boso poso lobela bango na milimo oye kangami na fa satana Isaïe 61 verset 1 à 4. Okolanga na WhatsApp 089 610 49 41. Okolanga pe plus 243 81 807 26 78. Mais pour le moment pourquoi ben justice c'est qui Bénin na Congo na komi moto ya Brazzaville Congo ya Brazzaville mais na ebi ba obandi kuna séjour nanga papa Ochombe na mama Antoinette Sassou ba ofutela ngai na kuna na za a pour que na komi congolais ya Brazzaville na moni ba injustice mboka etamulaka na ba injustice te hein nela pour que ministre information moto kwa mama openda va itachana à cause d'un ministre information par l'équipe mouillée. Ou c'est qu'à la communication. Parce que Sabino, na comme mon colonine, n'attend nini. N'attend nini ngongani. Hein? Batel injustice sur toujours se pele nangote. Bato kwa biso to bundeli mboka oyo. Et là soki na kufi. Na ko kundanga. Yango na préféré qui na que n'est pas papa Sassou Nguesso na maman Antoinette pour to yebi mokolo ngote ba kundanga na honneur. Comment église oh, on a Congolais de père de mère. Hein? Maître Gim Sazo a jet naïf pour payer $350, $1000, il y a carabine. 300 000, il y a gagné à vendre qui pour 750 000 accueillis. Pouvoir Nabino. Pouvoir Anan. Accueillis. Mais il n'y a pas de boulot de Rwanda, il y a pas de chef de l'État, il n'y a pas de boulot de Mbok. Église de Zalibanda. Pendant 2 ans. Attends, tu as rebelle ta papa. Église en Mabélé, en Guinée, tu as combien? Tout ça abonné à ça. Le monde est méchant, hein? Papa, ça se sort au Kangai. Motoyo soit Brazzaville, Congo, Brazzaville. République du Congo, Bande Konabiso. Ngapi na sa ville, nga mingi pe na Brazzaville. Na zaki mukela papa Ochombe Boti, na komi tata munene Ochombe azaka na pouvoir. Na ibi tata na motema malamu, ndenge ya salaka. Motolo kola maman nikezo koma la présidence de la République. Mais comment les pays nin? Mais Ngefa bozo pekisaye. Bozo pekisa prophète Ngefa du peuple. Un grand combattant révolutionnaire. Il y a République démocratique du Congo. Ah, nazali amulunge kotungisa. Na ndenge ya kusakanaki. Toko ebate mosala yango boko sala yango pona banani. Courant ekoma pe kosala loko asoki pe nini ekokende ngonga elingi ekozonga ngonga elingi 4 jours 5 jours kosala nani osala mai de même na bisabino esika na 4 jours toloba te soko lobi o mutu wana non botia ba compétent na ba place wana misala nyonso ekobonga comment toza na mboka ya kitoko boye makambo nyonso pelengendo nzambe asala biso grâce akangola biso na maboko ya bato bazoboma Congo. En tout cas, merci mingi na bino na kokoba toujours kolinga bino maman Tatiana eka abe ko sa musana nga boye longo bani. Merci na binga osango depuis Dallas. Merci na ba congolais nyonso ba ebola na biso hein. Maman Tatiana alingi bino pe na kokoba toujours kolinga bino. Matondo mingi na pasi osango wa yambo. Balobaka l'église et la presse sont au milieu du village, mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, vous dit que l'église est le corps du Christ, Christ est vérité, alors l'église et la presse sont dans la vérité. Osana problème, osana makamou lingi, osola maman Tatiana, prophète John Gefa, numéro allez afficher na bas écran, osana pour sa prophète John Gefa, na opé son numéro na eso qui soit ozongisi émission mukie na sima uroyoka que apesi numéro na pour na bino nyonso bae oyo bokolinga te bosombiti ya makanisi kasi na mafinga te boboto bondeko kote ya mabota mabono bon si le programme au revoir.